omoni esika na koloba na banda ki danu d'abord pasi Afrique et pesi mabala mingi mobulu na kati ya poto mais toza ba bantu vraiment nous ne sommes pas les blancs biso ba mindele ba ye ko konza Afrique ba détruire Afrique hein na nini na impérialisme yango zo mwana Afrique tozo souffrir bon siko na souffrance wana to yebi ndenge totika ba famille na biso à moins que bozaki ba riche oyebi pasité na famille na bino mais tant to ye awa biso ba msu totika ba famille ba na passe tant ozozwa kanisa famille kanisa côté na yo kanisa pe côté à moi si eza na ngoma bete parce que toza bato a passe en Afrique yango to yaki ko luka alors tant tozozwa moi moke na mwanda mbo wana il faut ko aider famille to vivre na solidarité to ba bantu c'est normal mais likamune ya ba décision que mobali azwi kaka ye moka lobaka ke non ngai mutu na pesa commandement awa ezalaka ye mutu azo pesa commandement na kati ya foyer wana nde ezo détruire ba foyer mingi pour moi si azo koka lisusu te akomozwa ba décision te na kolamba lisusu malamu te na kosasu misala ndako malamu te na mbetu na kosasu malamu te voilà pai libala ezo beba yango wana ezali kamba boyokani voilà donc ba famille na kati Afrique ba na pasi le quoi toi bantu il faut toza obligé en tout cas lobo zano na mawa ya famille te mais so zana mawa ya famille ata moi muke okoko aider mais na esika o bazolo ba ke ono yo bengi sinde kono moi si tonde kono mobali ngai pe fu na bengi sande kono ngai moi si tonde kono ngai mobali wana ndeza malamu te a moins que bozana ba moyen ce qui ba moyen zana ngweza problème te boyoka na bino kaka bon le quoi toi na biso na ba moyen to bengi sa bande kono biso voilà ezo dépendre quand na ba moyen omoni esika nga vraiment na kwa ikoloba mingi yango wana nazongisi na maloba boto papa na biso prix de vite tambona intervention novema ya kitoko sali biso na pokwa mwalelo bandeko balandisila 3 fois W radio liso tozali kokoba na thème na biso toleki kopesa maloba na papa na biso Odon Pambu olandi ba développement ya bandeko na biso nyonso bazali koloba na biso na oyo esika papa na biso Odon Pambu na kati na ndako yo mobali mwasa yebi compte na yote yo yebi ya mwasi te et des familles na ngai explication mbongo ya bidia otia kango na table salaire ko tu complet mama yebi to otia kaka 300 papa Odon ne sika wana soki mwasi ab siliki faut les aller sika nini et so ba ke femme soyez soumise salaire noto yebi te B300 à vous la parole ya solo. OK, merci maman Iget. Comment la PSP papa monsieur so ba le kanaki bambota ko papa Tambo papa Jean Bilolo maman Iget na wa biso lo mo boya omoni toro ba PMPV basa ba congolais basala te mingi basala te sur 100% trouver même bazali 25% basala tout wana ba vandeli social congolo social comprendre et mi bali ebele to sur le makambona ya baka ebele mbali so basala basi mo ba femme seule to ebele ko wana moi sinta simba carte nyonso e koma mbongo e koma sala ba projet na banganda mais na banda kumseza kawa na banda kumso kuta moi sans mbali ba okeni musala ta bazo zonga esengi na bango ba 5 budget na bango omoni ngana lo ba ilo mo boya boli sa mo mukina ba ilo mo soki moi ça zo supporter mobali comme ça moi na yo azana facilité à comme impoli facilement parce que esengeli na nerf na izo supporter charge wanati alors na poto to na choité to comment ko sangisa mais esengeli na couple wana ba la couple moko exemplaire il va na conscience on ezala en place ba yeba ke o eza mabe o eza malamu ba sangisa eloko na bon ba sala projet na bango ya ndaku nde eko servir bango mais tant que maman bozolo ba obi loke comme sangai ba mama ya poto oyo to fungwa mimisu mais boki nga so nka fungwa mimisu afungwa misu na mbongo ya yi ko fungwa misu na mbongo ngati na moni la passe non yo fungwa misu nani so fungwa mimisu ofungwa misu tanto ko fungwa misu na mbongo social non pala mama Iget il y a une différence moko entre mbongo ya social ba futa mto fele na mbongo muta alendi na ifa sala voyage bien alendi ifa ke musala to comprendre très bien so ki bo fungwa misu na mbongo social bravo so bo fungwa misu na mbongo na bino moko ya musala bravo mais ko fungula misu
na saki ya moninga te. Faut comprendre. Na ina lobani. Ba maman na biso pourquoi bozo lobela nano amour te? Pourquoi bozo lobela nano ah non ki amour couvre tout, ah ezolo ba mati. Ki amour est couvrir nuance, amour supporte tout, amour ah ezaki aka to fungwa mimisu et papa il faut payer ça 100 koto, on paye 100 koto. Mais beaucoup ko payer ça 100 centimes. Bozo comprendre ba ka ezan ndenge moko te. Mobali ko payer ça payer 100 kote na bango. Tantôt famille ya mobali ezana na passe nini ko leka famille na yo. Tout comme na amour mobali ko lexela o pe mbongo tala. Il y arrive des cas na kata ndako hein. Mibali muso bavandi bo mona papa na ya sengi. Bo mona bum ndeko ya ou bien le papa mwasi na ya sengi. Mais atali vi na bango, atali vi ya côté ya mwasi habité. Côté ya mwasi ba souffrir trop. Alors to kende siko trop pesa na côté ya mwasi na pia na côté ya mwasi par amour. Omoni ba mama mingi bozanga nzoko pona likelele. Ça veut dire que trop de kosenga beaucoup kosanga makambo ebele pona likelele ba présenter likelele mais ok nzomo sunya nzoko ezako ya ye likela ka butika na lia kwanga etika na maboko ba na nzoko ba kopesa te poto ozaki likelele ya bino bo sala na ba radio. Je pense que c'est anormal. Omoni maman ni a pesi exemple a dit amour ezali 50-50 tala papa l'impresario akotika la jamais kokoma papa décisif. Papa décisif akotika jamais kokoma papa odon. Mais l'amour pe libala et solo la maka eloko to bengi norme universelle. Non tu so comprendre mamdo loba. Libala ezali te ngana zwa oya ngana ya loba kino esala menaka bo. Non. Soki maman Nicole a supporté ngai na façon na ngai ya kozalela wana, c'est pas que maman Solange a comment supporter ngabo maman get bien maman mise. Non. Mais na kati ya norme libala ezo ko sangisa mokile ta mama na ndenge libala nzamba lingi. Aho na moni ngafungoli biso Bible azate. Il faut que la Bible quoi bolinga la Bible trop, bo que les siko place à soumission, bo ni ata soumission. Pour mona que fifité ko longwa soumission ndem de ko remplacer na place à soumission. Mais aho bo fungoli Bible te, bo ikamba moko Bible azate passage biblique moko le na yo ki ko ezate parce que mama mbongo, bo ke so bo simbi koto wana soumission ko lia Bible. Mais bo ikaka ote 50 bitala. Omoni moi sur asenga kate ngana zo sabino ajoka ko leka ya penser na ye wana ngana lobi na mobali na une expérience pe na yima mbona oloba moi sur asenga kate azwaka au delà ya o azokanisa mais soka za respect soka lingi mobali na ye asala ka ba sacrifice pona mobali na ye mobali na okanisi yetiki ngai na keyi musala moi sinanga nda abona ndako on peut un exemple moko ka ya ngamo atanga asala ati siko bino bana ke moi sans nda atanga asala ati aya ko obligé nga 50 siko nga punta kite na ye bakanga singa na kingu bana yosa pona ye ou bien kaka possesseur na ye façon d'être avec moi et pour ça qu'il a récompensé au delà au azokanisa. Donc tant qu'il y a ça là ba besoin nga na ko ba ke bon na ko futa été maintenant récompensé par rapport il y a comportement na ye par rapport il y a iloko azosana zo mona na conscience. Et il faut na bomanzoto pour venir pour yitang pa ko akobuka tanto ko yedenga mais teke yalo bananga 50 bolongola makambo tem na lelo bolongola 50-50 nga sono bo bimate na tem oyo po bo démontrer yango ti tozonga na Bible bozana ciseaux bo tozonga na ndeto oyo papa moko ta ozala pour bino bo moni batu ba kotya ba contre mamba 50 wana. Alors ce bo funga ba misu moni impère ba funga maka misu mais ba te misu ba funga na ndenga mabe le to na 2011 to ya ko comprendre que ba molela na bango na biso na kata ngunda boke ba boza bata impère te bo funga misu mais bo ko se retrouver na 2011 bozo mona mutu so na pouvoir vous comprenez. Alors maman get nena be loko mobo carte ya banque c'est pas du tout mal ya repesa ça na maman oui papa tambo auto be loko moko maman ani bolanda fichier tango ko salama akomona ke aza ko se contredire trop na maloba zoloba akomi ko loba bataki na ko bomali bana ngate pona bino tandis que elle oblige na batu na dibala ya ko kabola 50-50 so tindi 100 koto mais maman get to comme na suka ya sanza bien to pesa ngo bongote dans semaine yo famille na biso ba lobi ke bazobela na pesi 150 famille no ba obela te semaine okuno ko obligé nganga pe kwa 150 kende ko to yo na kaye na mo kwa na ngo ya rouge on noter a pesa ki 150 ale lobi yo pe yo pe les semaines les kitinda 150 côté na biso ça la sens maman 50-50 goes à la wapi
50-50 koza sala mbongo na yo neti ngande na boye na koti saka maboko na saki ya mwasi na nga te na garde robe na ye na simbaka te portable na ye na ye ba simbaka yango te ça dit que na zo comme respecter pour se comprendre soka sali mbongo na zu musala na ye c'est à elle ya kotalela nga ou bien aider nga soki ndenge ni biloko na l'auto généraliser isolé kanga makaka te na batu moko isolé zala na ndenge libale salami na mokili nde biso sto bénéficier na quelque chose mais so bo kanga mana yango ndenge wana 35% maman ba salaka et 65% maman ba bata ya social pe ba femme seule donc ça veut dire que bino nde bozo yiba nde l'état parce que bwana mibali na ndako mais bozo fente ke ba femme seule ale mbongo wana yango me ba trouble na ndako mama una fungwa mimi so mbongo social ils sont pas mais ce papa futa na ndako wana abimaka na passe mais quand on demande ba 50 voilà oyebi ba mama musu na ndako ba sage ba yebi ko apaiser et cerveau ya mibali na bango dictature eza wana te bolonga mamba dictature mama ikete s'il vous plaît yali somo kitoko il faut to bimana quelque chose bolonga mamba dictature eza wana te ndako na ndako ya façon te etambo makape moi c'est moi obéissance na pas mobali faut comprendre et ma papa bele ba bima ba ki mbongo tanta komi na suka sanza afuta crédit ndako ya futa loyer ya ndako mbongo ekokita komi na kanda mama na devoir ya ko apaiser quand même tension wana et bon so ngana utuluka mbongo pona futa mbongo ndato komi na suka sanza na ye mama ke le mamba 50 mais mama ni bo tozolo ba yandi moi si zala mayele soki mbala azo peso mbongo azo kabelo mbongo yiba ko bomba ka ndambo na ndambo wana mukolo mbala ko zanga apesi 50 te yo ko yiba ko chalo boko na yo okeni ba oba sala ka ba omi ba zo projet ba sika moko moi to ko tana ba budget ndaka batu ezate soki yo chaka 1000 mbala na chaka 1000 omoni ke yo komi na place ya mobali pa komi na place ya mobali bino mbaye bokokana na ndako alors bokata mbongo na bino ndenge bino bochaka bozo bopesa ngo pa ya nani pa ya nani ya famille na bino mais soki mobali na mwasi bochaka 1000 boyi bango ke moko aza ko dominer bi de commerce ya mobali donc yo ko obligé mobali na oto pesa 50-50 obligé maman ani alobini ngai ta na mona ki mam papa na ngaza boyi ali na mbongo mama na ngala taki gabi homona boyi na boyi apesa ke punition après yalobi akobala po amega kosunga mama ne donc ça veut dire que yo bali pona osunga mama omoni place mabale comme kope ba ngwa donc ina biti moko na libala c'est ça donc yo bali te pona okokisa ba besoin oyayo mais yo bali pona biti moko mama na nga mona ka boyi na edima tala papa na biso nani alobaki papa Jambilo aki kolobelo mongo nga na priaki mwana ya batala ba mubutisi omoni jamais kiti na se papa na biso mandama azana muzungu na parenti akini charge okoka te tata ya muzungu mama leki na muzungu abela ki gastrite siko ekoma ki 3 plus ya estomac ya ebola ya bi ya nini tinda mbongo te papa za calme ba osala vie na ba calme mais biso bato to bana na ba pauvre ta la charge ba konki se bima bato mama igeti yo so ba 100 euros otindi mama bo kilo na 100 euros eza mbongo muke mama igeti oui papa comme même ba carton za pamba te na ba soki ma bende soki ba koni soki ba transport soki ba ville breaking na kati asali 30 minutes ameni 100 sac 100 carton ya ma bende wana papa ma mi se tangi mais akosi même pas 20 euros d'autant to ka ba mbongo na kini na 100 euros za combien d'heures ya musala bo betana machine bo calculer te comme ta binisi mbongo 100 euros apesi bo calculer combien d'heures bini wana po muta pesa 100 euros wana non quand même tout ça kana mbongo te mama ibeti bambongo sous ces alliés na provenance na ezali ya social mama ekoti lelo asombeli bana mipandi azui ba spaghetti utaka na Turquie azui yango soki 10 alambeli bana kasi santé zoya bien na ba mayonnaise etikali 2 mois pour expirer akeko luka ba 50 centimes alambeli bana azui ekonzo asali akoko ka ba 500 euros facilement mais muto azokende musala te aibi pasi ya mbongo te mbongo eza pasi mama ibeti. Alors pour terminer na koloba 50-50 pour ya sala kango mobali na ya ndima yango bravo ba continue na osala 50-50 wana mukolo ekokoma 60 na 40 eza sous 50-50 te ekokoma guerre bokobundaka na katanda mukolo pe ekokita 30 na 70 bokobundaka na ndako pana ngai besoin oye liboso na servaka yango soki pe na koki yango nyonso te na kopesa l'essentiel na komi boma te na côté na nga tout comme na côté ya mwasi na nga
mais ba secret oyo ya ngamo ya kati na ko betango te parce que za radio mais libala tout oyo esangami na dialogue esangisami na dialogue pe compréhension boye ba ngo na kati nango succès ezalaka toujours makeyela mbongo ezalaka te mais pour na kosukisa sikopo lesi ba pour terminer oyebi mwasi tout andenge mote mama Iget basi mosusu olaxi mbongo tout ya business akondima te koza mbongo te omeni na mabe vous comprendre moi si musu représenter yango ekomi normal soko za nango eza nini ngai moi sana na ko simbise même autant mais so asengi ngelo mona mama mikona na mbongo te a compter te na simbisa ki mbongo vous comprenez différence c'est ça mais pas moi si musu ko simbisa ye exemple simbisa 10 000 euros obizo na mbongo chango pembeni pona tushango te mais tant asengi mbongo bina na 200 euros te na 100 euros te 50 euros te wana il y a akolobani mais mbongo simbisa ki ngezali boy na abosa ki ali mbongo a projet yango mobali nyonso aza mobali penza na ko mbali so ba mibali mobali wa mobali atalaka eloko ne ko bebisa mwasi na ye mais eloko ne ko bebisa mwasi na ye te oyo ko bebisa mwasi na yo facilement par rapport ya façon ya kozalela ko pesa ye te mais ces derniers temps na remarqué ma maman na biso ya diaspora bolingi mbongo trop alors nga mwana na robota na olingati apa la pauvre lokola papa na olinga ba la riche pratique la cale et boto maman Iget na zo sema Eboto maman na papa na biso odon pambu motema maman Nicole merci beaucoup vraiment na intervention ya kitoko saleli biso pamba to niati poke olobi eteli kambo na 100 euros ezali ebele ba maman sengeli ko accepter 100 euros et que ne pas ya famille ya mwasi ya solo papa poto kasi na 100 euros na ba kolongola commission na 4 emsu wesera na kokata 20 ekiti 80 papa ba kopesa maman na kisasa combien pardon kani sela biso sika wana papa pamba te sa ekokoka te tokolela toleki kopesa maloba na papa na biso DS ifodandi ndeko na yo papa odon ndenga pasoli poke pa niati likambo na 100 euros 100 euros ekokoka te DS TV bamama bakobenga sabi ekoki te mwana ngai nazangi na lipa ya tongo mwana yebisa bokilo bakisa bon t'avoue la parole. Merci maman Iget natika nanu papa na ngai Isaac aloba comme ça na simanae omeka kopesa nga maloba po na eba kopasola mpoke et papa Isaac azwa maloba boto papa na biso Isaac mbele loba maloba pamba te tozali kolela elongo na babokilo na yo mbongo ezokoka te oza kopesa bango likambo na 100 euros papa toleli papa ezosimba te fufu ya pamba kaka na soso tikuta tongo ezokoka te sa eza moke papa Isaac boto t'avoue la parole. Merci mingi mama Iget, merci mingi des benandenge ko pesa nga maloba na tour na yo. Vraiment biloko ya 50 wana na sina bandaki deja yango. Bolungula mama ani longola biloko wana po se contredire moi makambo ebele ao longola biloko wana po na zo biso ba carton nga na memaka e mu kongezo akobuka na mama azolela wa komi ko bonde na ngai to sala sexe na babina lembi. Faut même manga sur na hôpital. Moni eza bien te po ko na kokia wate. Na bando kopimisa na ba carte na biloko nyonso na bando kotinda na Congo kuna moyen ezate nazo loba vraiment eloko nazo loba eza ya solo omoni biloko ya 50 wana na biloko ya ba demande zo uta na Afrique wana na linga kufa mukolo mususu mama linga atika la vevao na salaka botozana bidina biso to salaki mais esengela kisiko demande uta kuna na bibo comme ça to simba na biloko na biso tika to simba kuna ba mama na ba papa na yebisi yo ke na ke kusala misala mibale to sala des semaines na mama tozo kutanga kana banane azo yo landanga place ngana azo landanga na mama na mapa mais mukolo mususu bona azo tambusa na zo lala mama pena komi na ndaku na bandi ko lala pena kiti alobi papa likamuni ngapsi alobi makamba ko kinda mbongo na Afrique ya onde tozo bombanga yao alobi te papa to sala lisusu loko te vraiment bo keba na biloko na bina ba 50 wana mbongo za tellement pas si je vous dis que moi pe ko lala pena moi sina ndako satisfaire ye izate bolungola biloko wana ba makambozo ya kandenge na ndenge esengelinde boyoka na kati ya ndako d'abord 50 zana no passe pour kutindira bango bozo kendele directement tina ba 100 euros mama ba carte oyo makambo yezo kusala nini na kati yao carte zana ngo eloko te za eloko te vraiment ba carte na kati yawa eza circuit interne oui ba mama ko tu bino ndenge bozo bona bozo bimisa ba misisa miswa rien pour na makambo ba carte zana ngo eloko te oyo bozo ka ipana biso eleki kutu ba carte wana botika ko fungola bambo mamisu makambo carte wana zana ngona tina te et je vous dis que umoni Afrique wana ndenge papa tambalo baki wana e komisi biso na makambo ebele ngana zo pesa bino histoire ya vrai ce mec na ngai walanda mwasi na ngai
asalaka na ye rien na kini kuno totinda mbongo tolemba mwana na biso ya liboso akomi kosunga biso akotindelaka akomi kofuta ye bolimbisi naloba ndenge wana batindelaka ye mbongo chaque fin du mois na Kinshasa wana mais po azwa nemfiske unité ya kodefa na ko wana mpona koyebisa mwana na biso atindelaka ye mbongo wana ke nazwaki mbongo oyo totindaki wana eloko te mais esengeli mwana azonge pa biso bapara mais mbongo natindaki kuna bino botunela ngai eza ndenge nini lere tokobenga boyo tozwaki me unité ezalaki te mais montant oyo ozwi se mec na ngai bafamille na ngai ya kote ya mwasi oyo montant oyo bozwi oyo okodefa unité kuna te po oyebisa mwana atindaki nobiena biso ke tozwaki vraiment nde biloko wana ya kotindaka ya ba 50 batu wana bazala autonome oke natindaki epa na biso boy mama nabali nde yo mama akola merci nabali nde yo makambo ya famille na yo etali nanu ngai te makambo ya 50 wana ezate mais soki okomi ke yo mama pe na misala ndenge tosala na mimi korto na memaka ba carton na zolemba yo pe uzuli mo nzamba asalisi uzuli mo musala mwa ya bien ozozo koleka ngai siko 50-50 kozala ndenge il faut zala 80 contre 20 il faut yo pe comme ozozo ape yebele koleka ngai yo bana ko pe ko tinda 80 à la place ya 50-50 vraiment biloko wana tolungola ngo mama bino bokola na ba salon lelo likola ba 50-50 wana biloko wana eza yango te bandeko eloko ya liboso ezali boyokani ko gérer biloko na ndako et surtout na je crois bien nazo profiter pena lo bapema lo basuka mo oyo balobi moi ngai de mutu nazo sala c'est en anglais c'est moi qui fais tout ceci c'est moi qui fais na lobaki pango yango mokolo na kati ya eloko ya mo muke kaka wana moi lettre M elin kolobake mon tolobaka mingi moi c'est moi qui a fait ceci c'est moi qui fais ceci lettre M elin kolobake mauvais de loko ezana kati wana ya moi wana lettre O elin koloba oza orgueilleux et o ya suka ya I wana oza ignorant oyebina ye loko te kolobaka ka ngai mutu na sala ka ngai mama mutu na sala ka na sala boy 50 na bengi sanga ndeko na ngai na tout ça ne sert à rien boyokani na kati ya ndako ba 50-50 wana ekoyana yango après mais makambo 50-50 ezate sengeli eloko euta na kati ya bolingo na dialogue na ndako yango ndeko yuko sunga mabota kuna na Afrique vraiment je crois bien que na suki na wana to kuta na pele susi na landana maloba suka et pas baningi merci maloba mboka bino eboto papa na biso Isaac Mbela oti ko pesa définition à lettre moi alors bim emeli ko loba ete oza mauvais eli ko loboza igno orgueilleux somo la définition il ko loba ignorant somo pe catastrophe bandeko balandi bolimbisi pambate somo toleki ko pesa papa na biso moto ya mode SV maloba olandi définition ya moi ezali somo papa na biso papa Isaac abite moko ezali ko bukan moya ko satisfaire ba mama ezali susute totika likaba 50-50 alingi angote mais papa Isaac toko nyoka manakati ya bandako toko la mukaba 5 mama nanga lia te ebota fu la parole de SV ya solo oliaka merci mama na biso na landi mbuta na ngana tikela ki aloba pamba te mama na biso Clarisse kwa la félicitation yoza mama oyo oza ko vivre na temps oyo ya 21e siècle oyo vraiment ozali ko vivre ngo kitoko pamba te ndengo lo ba vibration na yo na comprendre que no ba vibration na yo ezali lokola ya ba mama oyo te na banzi vibration na yo ezali lokola ba mama igeti te pe ezali lokola ya mama Ani te ba mama Ani vraiment jeune pasteur Odon Pambo na suka émission vraiment komeka kotia bango mwa loboko toko sambela bango zwa mai o prier pona bango na yebite soki bazui molimo ya Bezebul to ya pandumunyumu o balobaka ya kabalistique eza kati na bango o eza kindoki pire simple kibondoki na banzi na suka mwa loboko pamba te ba mama bazali totalement ya kobunga ekozala peke soki ndenge papa na biso eza kalobi papa alingi amweta mama kosenga ye pe mwa 50 omoni soko lingi mbongo mingi eke olingi ba 50-50 poko na sokola kaleson papa na okosenga kaka 50 okopesa ngai nini eloko wana ekoma lokola chanson mbongo ezali eloko moko mabe
soki mi pesi mingi na mbongo keba lifelo me pesa bolingo na yo na nzambe. Ba maman 50 osali boye 50 papa olobate pesa boye na boye. Maman bo se repentir. Tango o vraiment naza ko tika bino bo se repentir parce que molimo o boye na yango eza bino te mais Satan na mutaza ko lobela bino. Yesolo mama na biso iget na zongsi maloba pamba tena na yoki mama na biso Clarisse akwala te mama mise na bandeko bazana na lingi na yoka vraiment be intervention ya malamu mais molimo wana na kopamela yango na yebi ke jeune pasteur na biso akopamela yango parce que ezali molimo ya malamu te. Ore passer chemise a mobali okosombela nga nini mobali ndenge papa na biso ezaka lobi musala ba carton azokoka komweta te boko yokele mawa te bongo 50-50 mama moyena monopoliser parole te na zongisi lisusu maloba yo yeba kolekana pe ya mama ni po tolingi pe toyoka ye aloba na nsima bandeko misusu pe ba répondre na oyo ya koloba pamba te aza na libungi ya kosakana te eboto papa na biso noti kolanda yo biete toyokela papa Isaac mawa sali komweta te papa soki bokonge ebukani mpona ngai mwasi na yo papa mpona lia nambela famille na nga pe soki emweti okomweta tokotia vix okomweta me yo toka nanu yakala na mwa 2000 euro nde topakoli yo vix okomweta papa toleki kopesa maloba mama na biso ani pamba te likambo oyo papa Isaac aleli akomweta te akomweta te papa abuka na ta mokongo tokopakoli vix akomweta me nde atoka mwa 3000 ekota ebota fu la parole mama ani suka yo. Oh, merci mingi mama Iketi na ndenge ozongisi ninga suma loba. Vraiment, papa ya Afrique penza bazo comprendre ngai très mal. Et puis molimo dictature to photo sambela ba mama ni so lepo molimo dictature longa batata onions. Oh African men. Come on, what's wrong with you people? Huh? What is going on our African men? What is going on? What's wrong with you people? Come on. Vous avez un problème. Dictature ba mama Iketi photo sambela batata o molimo dictature longa 4 mituna bango. Pour ma kamba 50 na moni wazo comprendre ngai penza bien te. Hein? Ya solo bana pona papa ordon azoloba tozoloba makamba murte tozoloba makamba ya 50-50 hour o ya 50-50. Olimbisi mama na biso ani tango zali ko paswa likambo explication ya 50-50 kota likambo pote papa Isaac alobi ngai mosana ko sale bukinga mokongo moyena sangana mama ezali te bongo yango ko sale komi mademi na ndako te papa bongo tokosani oyo bukana kaka mokongo eza chwate papa sembola kote wana akenda buka na victoire ali tokopakola ya komweta me mwa 3000 ekuta azoya mama nakolo bapona papa odon pe nazoyelo ya nazoba na papa odon afana posana po azoloba nini yo mbongo ezoko même mbongo ezo yena source ya nini ya affaires sociales ya libanga peu importe mbongo ndezo kotana ndako fo yebana papa oyo na combien affaires sociales ozi combien nyoso il faut yebana obeti libanga combien koti na ndako donc mbongo akoloba te ko chaka maboko na poche ya na saka mama te po mbongo na isuki azwina na sima affaires sociales na nzela nini o chaka maboko wana tozoba mbongo source ne se ko même mbongo ba pesi wango kado na libanda tozoba la entre nyoso ezokota na ndako mwasi na mobali il faut yebana. Donc visibilité mo tozoluka ko ya il faut monana donc yango tozolobela lelo oyo evandi lesika wana papa yena kingandi mama yena kingandi nyoso bozoyeba bofuti ba facture na bino nyoso oyo mfimo oyo kotikala ngana ko kanga makandenge na bandaki donc mutu moko ako convaincre ngai awazate lelo oyo ngana zoloba na bandaki na 50-50 yango pe kana kusukisa donc na changer na ngate nazoba 50-50 en Amerique te nazoba 50-50 na ntango tozotinda na Afrique. Mais oya biso awa na Amerique na soki na poto awa iseka tozana poto oyo papa ye nango ekoti na ndaku mama ye nango ekoti na ndaku mwasi na ba fobo ye ba combien ekoti eniko so batego mama akoti kingande so ye bate papa akoti kingande so ye bate wana eza malamu te nyoso fe ye bana po bino bibale bozo futa ba facture ndaku bino bibale bozo boyebi kolia combien boko dépenser boyebi nyoso wana nde boko yeba fimo ba bintsonso o etikali wana nde boyebi ko combien boko tinda na Afrique. Mais ceux qui ont bon, mbongo ebele siko yete mutazana avantage yete mutatika na ba réserve ebele
sikoyo bozo ko utiliser nani sikoyo oyo azosala mbongo mukete nde ozomona bazuwa baene kobomana bapoison makoyinana makambo ekoti na ndako oyo ezosimba te sana ezomarche te mpona nini moko azotravaille muke epuis azopesa mingi na ndako yo moto ozotravaille mingi ozopesa muke bonga na sepela na esalela nde mwana jamais ekokosimba te nde na mimwa soki mwasi na mobali boyebi combien bokotisi oyo etikali nde soki bokotinda na 50 ozoloba na afrique ke bakado bokopesa na bandeko na afrique boyebi ke tokotindela bango 100 botindi 100 nde bongo makambo yango nazoba eza nayebi te nini yango ezokomplike bino bocomprendre ngai te oyo nalobaki ya mama na ngai nayebi pasi amonaki yango nalobaki ngai ifo na bala po soki na bali mama na ngai nakosunga ye oyeke mama na ngai azalaki na riche avanda na libala riche me azalaki ka nzoto mike depuis mama na ngai nakoma kosunga ye sante na ye akoma buro me nalobi te ke nazwa en charge na ye ke chaque mois fo natina chaque fois po aza na kimia na ye nyonso nayebi ke aza na kimia moto atiaka ye kaka aza te nayebi ke mwana na ngai asungaka ngai me eza te ke chaque mois fo natina mbongo sena mama na ngai fo alia mpo natiki ndako na ngai na zero te po bible mpe alobi tosunga mpe baparent me bandeko oyo nakoko miboma te mpona bandeko ndeko yango mpe aza na libala na ye bongo mpona nini ngai nakende komiboma na ndako na ngai bafacture na ngai efutami te mpona nini natina mbongo na ndeko na ngai bongo ye mpe kuna susu libala na ye aza mpe na mbongo yango oyo tozotindela bango ezaka bakado kaka zwimo ndeko na ngai atindeli nga nani mwa mbongo na ngai atindeli nga mbongo yango mpe koyoka neti ndeko na ngai mama ndeko na ngai depuis tindenga mbongo nasomi apare na ngai kitoko mpona ngai tosomba pa mpona ngai nasombela mbongo ata commerce te ata ete eloko mosusu te asobaka mbongo tindanga mama ntuka nakomi na pare mo kitoko elikolo oyo tozopesa yango ezaka bakado tokosilisa bapasi na bango te tokosilisa bomi ndako na oyo ekomi na probleme mpona nini bandeko kuna biso bandeko bango mpe baza na bandako na bango baza na mabala na bango baza na bacommerce na bango mpe basalaka ndimelanga bandeko nanga meme soki otindeli bango bamillion lobi ko bato kutu daye bato mpena natinda bambongo ebele tokoma kutu kote esimbaka nango lisusu ngai na bango esimbaka lisusu te me bango mpena na impasa bambongo dayo na miboma likola bato wana donc fo tofungola miso tozala mayele donc bato afrike babomela yo libala na yo te libala famille na yo na famille yo na priorité na famille na yo tondi reste tikali wana nde okaniseli bato afrike nde makambo yango tosoba donc batataki dictature afrique botika na afrique oyo ezali poto donc dictature na poto esimbaka nango te papa Isaac alobi alingaki abuka na mokongo mpona bato afrique me nyonso wana alobaki yango deja na ebandeli okoboma nzoto na yo awa mpona ni bato afrique wana kotinda bango na baza na kimia na bango yo awa olingi okufa mokobuka na mokongo na yo mpona bato afrique tokotikala kosisa bapasi na bango te bakambo na bango mpe ntango balobaka awa ndako na yo ekoma na desordre tokomi kakandakanda mpona ni ozwaki telefone ya afrique mpo bato wana jamais babenga mpo bapesa biso mbote bazalaka toujours na bademande et puis chaque fois babengaka na ozalaki na kimia na yo na esengo na mobali na yo journée na yo nyonso babebisango mpona ni ozwaki phone call na bango mpona ni bango babengaki nga baaya mosusu oyo babengi ko nakanga telefone yango so tinga mwana ozonga calme nabengi bango nasole na bango mpona ni bobengaki ngana boni boza bien po bakobebisela yo journée olingai ozalaki na kimia na yo nyonso kimia mpona nini bapesi yo kanda po kala mingi to otindelaki bango baza toujours na dièse oyo bakokosa yo oyo otindaki kutu boye bareson moko tina te oyoki yango olobi me bato bazosaka na ngai to ndenge nini ozomona donc ndenge nalobi papa Isaac bato afrique wana kono obuka mokongo na yo papa nalobaki yango donc kobuka mokongo na yo to mpona bato afrique wana po bato wana ko yo oyo okufi bango vie ezokontinue yango ndako na yo nano awa eza priorité bakosenga yo pesaki ngandi kotala bango te papa ndako na yo nani soko omoni ndako na yo awa makambo nyonso epesi bien ndele mwa bindambu wana etikala wana nde tokokopesa surtout bandeko bacousin banani oyo nga natiaka mpenza kab nayebi ke mama na nga nalingi te bato baseka ye baloba aza na mwana poto tala ye akomi kosengasenga ayaki kutu kodefa mapa awa azokoka ata kofuta nionga mapa te wana ezali soni ya biso bato aza na poto mama bokilo na yo olingaka ye te mpona nini alingaka yo te aza ndoki boyeboye yango mama wana nalingaka ye te wana eza po mama yango soki akomi konyonga kolobaloba si bambalediction wana yekoyela mobali na eti yo olingi okoma veve avant age olingi yango te donc fo olinga bango opesi bango mwa baoyo ezozanga mpe bokilo na ntango azomona yango abe
fona bénir mwananga natango mobana aza bénir yo wana mutu aza bénir donc baparent na biso tokoko sundela bango te mpo na nini bible alobi ke foto supporter bango na tango bakombi bampaka baza na babesoin donc baposa na bango kutu badepense bakisama ke tango baza na bagene po bango soki bakomi babiso mpe tokoma na baage bakomi nde bana biso nde bakobanda kozwa sikoyo basoin na biso ozomona donc bandeko wana tobibomaka te o boye donc yango kaka nazokangama nango nakotika nango kochange te 50-50 na poto ezala te 50-50 na Afrique na basote ozalaki bakado foto tindela bango il faut ezala eza te ke o inga kote ya mwasi na ngai nga naza chef andaku mwasi na ngai akozwa kaka 100 oyo ngai akozwa 500 wana ozokomikosa ndeko wana libunga kimia te na bana wana ozokoza na kimia te mama igete nazongisa maloba ya solo mama nanga anive moniati wana okozala na kimia te yango moni bapapa ebele tala sala examen ya bolingo na bino ntango bolingandaki na mama yo ozali kokipe famille na ye kitoko mona mama azoservi yo kitoko na mesa ntina kati na chambre mais tala lelo okoma kolia ba vite fait na kati na ndako biloko akokauka bato miso na kokauka bamakaya bakokalinga ya pamba na sauce eza kutu te mpo mama azowelela ne abetaka yo ne ya 4 ans mbongo ne parce que yo okoma maboko makasi toke na kati na chambre mpe mama seva kosunia yango sefo te kaezalaki omona obenga mama yo oke vendese malandi yo deyo mama komokota 2 heures du matin abaya yo mpo nini yo okoma maboko makasi opesaka kaka 100 mpala bango 100 ye alembi vi ya 100 aki anetoye na ye 4 heures du temps apesi ye mwa 600 euro na ye atindi 4 epai na bango yango mwana okoma isole papa Isaac yo ozolela mokomezi eza ya misusu bango babondelaka bamama na butu abishiyerishe mwasi abitikilanga na basa yango oyaka nango wana na base soko mpe catastrophe topesi maloba na papa na mama na biso Clarisse Akwala olandi badevelopement a cause ya basa ero bapapa ebele bakoma problème na nzoto yebaka mobali sosa na mwasi okosangana na ye te epesaka bango mutu pasi akoko bamba mutu meme na mire mais likolo na sang awa bateki afungula maboko na ye basepelisa ye mais akotiaka sang botoma biso Akwala vous la parole. Merci maman Huguette. Merci na papa DSV na seki mingi na intervention papa DSV. Ngana kolobana na mama Anibo. Mama Ani, olobi ke ngai na balaka parce que mama nanga bana ko mona pasi angwana ngana lobi na kina ko bala. Donc angwana ngana lobi que il faut na bala. Donc ko bala et pas ya mama Ani ezali synonyme que na ke ko bala kuna nde muteza na mbongo ou bien ezali ngai na kena kosala betude na sala betude na doa diplôme na doa mosala pona aider mama na ngai ou bien pona aider famille na ngai mama ni landa maloba oyo moko olobi que mama na ngai mona pasi mingi angwana ngai na lingaki na bala donc ko bala ezali synonyme ya nini ko bala ezali synonyme ya kozwa mbongo ou bien ezali l'école moto ezali synonyme ya kozwa mbongo parce que na kati ya maloba ekotalisa que tango nga na bali donc ezali synonyme na zwi bomengo mobali wana sikoyo abali famille na ngai et puis na kati ya maloba ezali que tango nga na kotinda mbongo na Afrique na famille na nga 50 na famille ya mobali pe 50 mais tango sumu mobali pa koloba que nga na nga na posa kotinda 50 na famille na ngai te oui mobali mususu akokolo banga yo tinda 50 kuna mengana na ngana posa kotinda 50 na famille na ngai te bolimbisi mama biso Clarisse Akwala oniati soki papa lo na ete api ngana tinda bon maintenant na kati ya maloba na komona kaka mbongo mbongo wana mote ko sala nini ko panza mabala ya bato donc mbongo oyo moko sala okokoka ko maîtriser ngote lokola bato mususu bakoka ko maîtriser que sexualité na bango te donc biloko wana ko sala que ebebisa yo libala okomona te que yo muto zali na maîtrise ya mbongo te okomona ngote parce que mbongo ezali yo muto ko sala mbongo donc yo muto ko maîtriser mbongo puisque yo muto ko sala donc mbongo ko leka yo te mais ndenge nini mbongo komi ko panza famille ko panza mariage ya moto eloko wana sikoyo eko lekela ngai ndenge nini mbongo o ngana kokenda kosala ezali mbongo eza makasa na kokotumba ngo eboma famille na eboma ngai libala bandeko na ngai mais mbongo ekoki koleka yo na valeur te mbongo ekokozala eloko oyo bongani koswana mpona mbongo te
ndeko mbongo ezali eloko yo koniata ezali kaka bolingo moto efo ezala kaka na centre ezali kaka bolingo papa na biso DSV auti koloba ngo ezali kaka bolingo moto ekozala na centre ngai nakoki kobala te mpona mobali yo ngai na bali wana a survenir na babesoin mama na ngai non ngai nakokenda l'école nakosala l'école nazwa diplôme mpona nakoka survenir na babesoin ya bafamille na ngai mais non so nazwaki mobali te so mama ni yo ozwaki mobali wana te kasi sikoyo mama no akufa kaka parce que ozwaki mobali wana te donc mobali ezali synonyme te ke ye mutu akobongisa famille na bino non mobali ezali moto oyo boko se compléter mpona vivre sexualité na moto place moko obota bana place moko c'est ça kovanda na mobali ou bien kovanda na mwasi mais ezali te ke ye akomi wana sikoyo akomi social ya famille na yo mais nayoki yango na monoko ya mama ani ye moko mais nakamwe mais après soki mobali wana sikoyo atelemi akomi kofinga yo na bafamille na yo yo sikoyo koloba ndenge nini biso yo moko bimisa yango mama na ngai azalaki bien te ngai efale na bala donc oye kopesa sikoyo charge epai ya mobali ou bien ndenge nini mais ndeko à un moment donné fo yo moko oyebaka ke famille na yo ezali yo moto korespecte famille na yo parce que yo korepresente famille na yo moko donc mpona mobali mpe apesa respect na famille na yo ebanane na yo pesa mama na nga mbongo pesa noko na nga boye pesa kaka pesa kabela nga pesa kaka pesa après so bakoma ofinga yo bakoma nyokola yo lobi susu nini donc éducation oyo mpona mobali na yo aza na respect ya famille na yo ekonguta nani na yo moko même soki bafamille na bakosenga mingi nga na okende oloba mobali na nga te na okende oloba te na oloba mpona mpona après parce que baretour ezalaka toujours famille no wana mpe quelle famille abanesi korespecte yo te donc boma mabe ya famille na yo soki bafamille na yo babisengasenga boma mabe ya famille na yo mpona mobali na yo mpe arespecte yo arespecte mpe bafamille na yo me ndeko soki bafamille na yo basengi biloko yo directement okepa mobali wana mobali oyo korespecte bokoni akorespecte yo te jamais bamibali bazali wana tuna bango akobanesi korespecte yo te akosala makambo na ye ndenge alingi parce que ye abimisaka mpona bino bwa lokoso akobe famille ya lokoso famille ya pauvre c'est ça donc ntango yo bali makambo na famille na bino yo bomba ngo na nsima na yo okobomba famille na yo okokoka mpe koyebisa famille na yo ke te nga nakoki kosala ndenge wana te non oui parce qu'à un moment donné pe bana na yo moko na kati ya libalo yo ke bana na yo moko bandolo la famille ya mama wana pe bango pe baleki lokoso batumisaka papa na biso mingi okomona pe bana pe bakomi contre yo parce que otumisa papa na bango mingi kaka mbongo mais mpona nini mibali bakufaka avant basi il faut otomi poser ke pe nani bakeso wana mpona nini mibali bakufaka avant parce que charge eleki bango trop wana mibali bakufaka vite wana ezali réalité mais non basi bazali na manipulation makasi basi baba manipulatrice ya makasi na kati ya poto awa okomona mwasi akosala balikende makasi basi bana lokoso na bamanipulation bango basalaka basi mibali nga na yebe pa bango bakinozwaka mbongo wana te o bango basalaka makende makasi na poto awa basi baboya bamibali balandi sikoyo il faut comprendre mpe politique ya mboka oyo ezali nini ezali ke basi bazalaka seul bazala na mbongo na bango apres banyokola mibali ezali politique ya poto ya Europe oyo ezali ndenge wana maintenant yo mwasi soki yo réfléchir bien te yo koti na kati ya politique ya mboka oyo okomokanisaka ezali bongo ezali illusion oyo nazali femme seul nazali na mbongo na ngai nazali na mokanda na ngai okei na ngai wapi ezali politique esalami bongo mpona basi bamona pasi c'est ça la réalité soko okomona te ke politique yango ekomema bino ndenge wana yo okokota sikoyo na kati ya libula ya politique okomi kokanisa wi mbongo mais ozala bolingo te basi boni bakosouffrir awa baza ebele basi na Europe bakosouffrir papa na ngai nakosa bino te basi na Europe bakosouffrir parce que akamati mbongo azwa atina liboso wana na politique alokuta bakolakisa bango oyo akopesa bango mbongo mais ezali mbongo moto ekozala liboso na yo te na yo na mwana na yo te ezali nde bolingo
Mama, zonga sima, bana ko zonga nani sima, o bana ko tala nani politique ya mboko neni basala kango. Ezali pas ko belu sa basi. Mais non, yo ozali wana ozali concurrence ya mobile na yo te. Yo ozali concurrence ya mobile te. Basi mingi bakansaka ke te basi bakoma ko sala concurrence na mibali. Mais zali bongo te. Moi si il faut atala rôle na ye, o ya yaka na planète Terre ko sala nini. Moi ça yaka pas na ko concurrence mobile te. Ko sala concurrence na mobile te. Mais basi mingi bakoma concurrence kana mobile 50-50 yango na komona biloko lokwa ba 50-50 mais où tu vois ils ont comme 50-50 te ceux qui lokwa famille na ngai za na besoin mbongo te mais il faut ka dosela ka 50-50 pana yo ko tindo yayo ngana besoin na ngote donc ezali likama ya ko discerner famille nini eza na besoin mbongo plus que famille nini maintenant surtout discerner totali famille nini eza na besoin mbongo mais biso to kotinela ka bango mbongo mikolo c'était tout na bango eloko nini bango bani basala o baningi batekisa bo tini bango biloko bango baningi batekisa mbongo wana bango baombete de sous biso te mais likambo nini ya mikolo nyonso ba 50-50 ya likambo nini ndeko mwana nazongisi malobi eboto mama Clarisse Akwala alobi ete concurrence na mibali ezali malamu te kasi na esika moko tokosembola ete likambo mama Clarisse Niati ya concurrence ezali likambo na concurrence te me bamama mingi bazali kobeta kayu lokola mibali mama Clarisse tona biso mbai na mobali 5 heures toke kayu nga na ye na tie part na nga papa tie part na ye mama Clarisse Akwala soki mama lobi ke futa pe pai na biso tinda boye concurrence mama me ye pa bimaka na tongo mama Clarisse Akwala tala likambo wana ye pa yaka na oyo ye ndambo mama abetaka abimaka tongo mama eza na hiver azobeta mama Clarisse sembola toleka na mama museboto mama iget soki olingi nga na kote la basi par na poto awa nga na kote la bango par te nga na sina kena déjà na France kuna na sala déjà débat na basi wa bana na France kuna ayebi so bango ba vérité kasi namonaka motindo na bango kovanda ezali motindo te eza motindo kaka ya kati ya concurrence bazali basi ya poto bazalaka na kati ya concurrence ya bilamba ya mbongo ya kulakisa ye aza na mokanda bazali kaka na kati ya concurrence bazali mingi te o bazali vrai basi bazali mingi te mama na ngai sosola bien ni eloko bango bakoloba ko tozali émancipé bozali émancipé ya likambo wa non o tolamuki ezali akolamuka te ezali billusion na bango moko na kati ya mutu bazali akolamuka te mbongo nde ekopesa bango kizunguzungu parce que akala na ye akozwa mbongo facilement bayebi komanipuler mibali akokenda kosala oui akenda na ye kosala après asala mpe makambo mosusu parce que balikele mbongo masaka makasi na kasi wana bazwaka mbongo apo basi baleki tro makambo mabe na poto ake mibali nga na kota mibali basi baza tro na makambo ya manipulation ya makasi fo mibali babanda kotala makambo wana basi tro bamanipulatrice bamanipule mibali balingi mbongo tro il faut pas projet makasi il faut pas construire basala bana mibali eza bien na kovana na bango mona akoloba na ye mona mobali aza plus calme moi je trouve que na bana mibali ngai na kosolonga nga bien na bana mibali kona bana basi baleki trop lokoso ya biloko nakosite napesi malo eboto mama Clarisse Akwala Niati seta lobi ete basi baleki lokoso na mbongo miyibi ya mbongo kotindela bafamille na bango balingi makambo na mikanda pe makambo na bilamba vraiment mama Clarisse Akwala koba kozala na biso toleki kopesa maloba na mama na biso mise ya mbotoleka na papa na biso Odon Pambu olandi ba développement ya mama Clarisse Akwala alobi ete basi balingi mbongo mingi basi balingi concurrence na mibali basi balingi makambo na bilamba pe na mikanda yali bongo mama mise ebota vous la parole ya solo mama Iget mama Akwala nakanisi basi o mama Akwala kutalaki na bango bazali vi na bango bamenaka ya ndenge wana ye moko ayebi ya basi bakiseni mama na nga Akwala ya solo eza mwasi na mwasi mosusu soki kozwa ye na milieu wana otie na ndako akobanda korapele yo tout le temps milieu nini yo obendaki ye e soki yo mobali oza na autorité te na vie ya mwasi wana eza pasi mpo oyeba kogere mentalité na ye eza likambo ya mentalité eza likambo ya culture esika yo obaleli ye ndenge yo kobokolela ye na ndako eza makambo mosusu nalobi teke to ntango bokutana bobandi koloba ngai mobali yo sikoyo ndenge nini yo kuna non biloko mosusu makambo mosusu ebongama na ndenge ya malembe chaque jour boza kolamuka boza kolala boza kosolola
ovivre nini lelo omoni te ke ekokai kozala boye likambo boye ekokai kozala bien soki ekozala bien soki tosali boye ndenge ya maleme na masolo na bino bokoyeba ndenge bokoki kogere le quotidien na bino. Mais mama na nga eza makambo mingi mibali mosusu okomona ye moko encouragea ndenge mwasi nazalaka. Papa yo lingi mama akendaka kokumbaka basak mpo yo ndima ye saki ya suka na vi na ye akomeme kozala yo epuis keba ndenge akobwakela yo kaka ndenge azali kobwaka basaki wana bande koimpressione yo ntango bande kondima mtuka mwasi nanga ntango atombolaka saki ntango abwakaka yango yebaka esaki ya suka kotombola ekozala yo. Eza mpasi mingi mama na nga bapapa mingi bakaba baautorité na bango na bamama. Papa akabi autorité na ye na mama après akomi kolela ngai boye non eza bongo te. Bamakambo mingi okomona na kati ya ndako mwasi akomi caractère échangé mpo mobali nde par rapport ya mwasi azosala ke caractère ya mwasi na ye échangé. Mais eloko wana papa ntango akoya banda kolelalela wana toyaki na poto social abomelinga libala boye tala but ya social na kati ya vie ya moto ezala koboma libala te kaka ye moko papa ntango mwasi na ye ayaki mpo abanda kokoka makambo te mwasi nanu ne bandela asalaka nanu te aye nanu abandi nanu kobota atindi mbango epai ya social kaka ye papa wana moto akobanda kose plaindre mwasi na ngai ye na social babomi libala kaka ye moko lisusu oyebaki kogere makambo te papa na nga ndo bandi kolela. Mama akwala basi mingi ifo bazonga mpenza nsima bayeba ke bolingo ntango bofani lisanga na mobali eyali te ke mobali akoma concurrente na yo akoma rival na yo non et non et non. Bosala bomoko na kati na bino mpe boyokani ezala bambala mingi na poto bomoko ya te boyokani ya te po ye moko beya papa de moto azobandango yo ndenge topalani boye yo tala kote na yo yanga na otala kote na nga papa na nga mais jour yo koluka mama asunga yo akokosunga yo te po yo moko pesaki lwa na yo ya tala kote na yo tala kote na yo nazongisi maloba mama akwala eboto mama na biso mise oniati toleki na papa na biso Odon Pambu nde tokozongela papa na biso Puy David Tambo papa na biso Odon Pambu olandi ba développement ya batiko na biso ani likambo na sociale ya ba femme seule nani abimisaka idée ya femme seule bakondi otobengi ba européen batali modèle bobeta kabiso modèle ko kanga carte ya banque modèle ko nyokola ba parents mwasi na Kinshasa bitumba butumbo inandako balabi tomoni mwasi na Odon baka bwana bapesi mama esika alala na bana yo bapesi mwa chambre boke pona ko corriger papa ke babetaka te est-ce que ba femme seule nyonso zalaki choix na bango to bizali ya bino papa eboto afu la parole ya son. Merci maman Iguette émission kitoko. Félicitations à maman Akwala. Nakoloba boy naoza mukuse maman Iguette femme seule mundela salaka yango pona baba kabola bakiti. Vous comprenez? Yana basi musu bakoye ko bota aya bwaki ana mwana bien tantôt babwena mbali atika di femme seule yango wana sens normal des souvenirs ni boyeko donc donc maman Iguette pesa papa Frank na bouleversé déjà na ozoya après merci. Eboto ba vraiment bandeko banandi bo limbisa papa na biso Odon Pambu akoti mwa mobulu na kati ya ba ide na ye tokei ko pesa maloba na ndeko na biso asengi maloba papa Frank je crois papa Frank so ko kabiso eboto à vous la parole. Oui, merci, bonsoir à tout le monde. Nalandi muke de bandenge za okende wana bon. Toma tato kita donc malade wana tellement écosilate parce que ça déjà mentalité na biso banda na bamboka kuna que ce n'est pas kaka on a poto mais za makambo moko banda na Afrique ezali. Donc ce qui na kati ya famille pauvre yaya azui mwa libala muke okomona mo donc zela kaka sima une semaine ou bien un mois mulongo elandi. Alors moi ko sala autrement exact parce que eza lokola ngai nani nazluwaki ndaku moko boye pona musala sikoyo bayer nanga na niveau ya Kinshasa ezaki na mamba place mususu fallait ye asali sabanino wana mais tant on a yebisaki apesa nga réponse wa moko que
alobi soki nani ndenge baloba olingi soso donc linga pe nie na ye donc ezali ke tokoloba na biso nyonso toko changer mentalité na biso te parce que il suffit kaka soko ke kolinga même ata kuna na Kinshasa soko olingi mwasi. Excusez une seconde nakanga même na Kinshasa soki kaka olingi enani espozola nanga. Allô? Papa Franck Espoir, à vous la parole. Oui. Donc même na niveau ya Kinshasa, il se fait ka ozala na moi isoko kre bala mwasi, zela kaka soki famille wana baza pauvre mulongo kolanda. Bon, en plus siko biso moko toye awa soko tali bien batia poto to lela kape mingi trop passe na Afrique boy na boy mais soki batu ya Afrique bakomi na mentalité wana na raisonnement wana biso moko toza na poto to pesi bango ezaleli wana parce nga na komituna ke awa basi na mibali baza koboma na likolo ya ba aide ya ko apporter na ba famille mais il faut voir combien de pourcents ya ba congolais baza na batu na bango baza na poto bo siko ba famille wana mususu baza kuna na Afrique bazangi ba aide wana bango siko basala kanini ba vivre ndenge nini mais ce qui réellement ya amour beaucoup privilégié d'abord amour na bino mwasi na mobali oliebo ya ko boma na likolo ya mbongo. Bon, sikoyo nani mama ani azoloba soki 50 soki oyo bazoko discuter soki 50-50 mais moi je ne pense pas que jour ya babala qui est na facture ya libal baloba ki no lokola mwana na biso pe lokola abandosala tout ça banini wana lopesa biso la moitié à facture ba pesi yo d'abord facture ba bombango toujours bazobo makaka yo mobile tango bali mwasi to mona te ba famille mususu tam mususu batia ba meka ko aider mo mukeme ba famille mususu tango bali mwasi yo moko so bundana o futa ba billet o sala ba démarche même mwasi no na poto mais la même femme par exemple ye ko ya na yebité soki mama iketu bien mama akwalo bien mama ani que un jour mukolo ba bengi saka yo na poto vanisi mobile na yo boy na mesa o fukami ou bien position nini pona ko zongsela ye matondi ne fiske ya munoko kaka puisque nga sera yo ba mususu tango kaka atie makolo na poto boazo tun papa nga kisiko téléphone boy aucune minute afuka mananu boy ke nani papa en tout cas na manso saleli ngai na honneur opesi ngai tala boy na boy aucun jour peut-être que parfois azwa courage que elamba ya cher ya boy ou bien eloko cadeau moko ya cher parce que yé moko kanisi que papa nazalaki mutu dans le vide comme ça je n'ai pas cru mais na honneur o pesi ngai que lokola ngana comme sala akanisa nanu que 100 € wana zolo bake atinda na Kinshasa que non c'est mien na tiango na oyebi bien kaza na mbongo mais tata na yo même aza riche nzambe aza riche mais to pesa kasu makabo pona nini pona ko lakisa gratitude na biso. C'est pas une ambassade na besoin mbongo na biso wana mais to pesa makabwana pour ko lakisa gratitude que to sunga misala na ye mais est-ce que combien de basi oyo ba bengisa na poto so to tourner au mukolo otiaki makolo awa na poto kuta na mobile na yo qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as dit na manso sala yo au contraire azoke no wela kaka ngai boy siko ngai li papa siko na komi na poto boy na boy tout ça ni yango wana. Alors moi je pense que ndenge nani mama nani akwala lobike soki yo olingaki obongisa famille na yo il fallait pe yo pe obeta ba cop ndenge ba noso basala obeti cop na yo o mati avion oye na poto ye ko lukambongo na comme ça tu es libre mais tango mutu abali yo kuna tout ça ni après oye awa et comme sous que non eza nango sous libala te lokola bon bokutani kaka awa yo sala kangara sala bon lokoto vandi alors ngape na zana vie privée parce na yaki na ticket na nga moko na yaki famille na nga itina ina yako lukambongo na nga moko on comprend bien